Amis internautes de Avis du public, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Chers amis, nous commencerons cette émission avec une note de tristesse parce que nous sommes le 25 décembre 2019 et aujourd'hui nous commençons avec cette note de tristesse parce que la République démocratique du Congo à Kinshasa venait de perdre un grand comédien nommé Pouloulou. Chico Pouloulou est décédé. Bandeko babolingo kolala kolamuka ezalaka nango habitude mais esukaka mokolo mosusu moto alamuki te toyebi yango mais epesi mpasi na motema kati na bacomédien bamakambo ebele ezali koloba masima tozali na posa ya kosala baanalyse te mpo na nini moto akufi mpo ndenge nini moto akufi na ntina te toyebaka ke toyaki na mokili mpe tokozonga ya ye ngonga ekoki elingi koloba to soutenir famille. Le grand devoir tozali nango biso nyonso yali ya soutenir famille na place que to salaba analyse akufi na nini akufi mpo na nini ndenge nini alalaki bandeko babolingo tovivaka na mokili moto na moto azali na makambo na ye. Lelo kati na vie du public tozongeli bino na masolo ya concept NB. Concept NB na explikaki bino na première émission oyo na bandi bosi bobandi kotala concept NB yali tokoloba makambo ndenge bamusicien bayembaka maloba nini bamusicien bayembaka eloko nini bamusicien bayembelaka biso et qu'est-ce que le message nini bamusicien bapesaka biso na banzembo na bango ezalaka toujours malamu to ezalaka toujours mabe. Donc concept NB yango wana ntango bayembi moto est-ce que moto wana azali moto azali exemple oyo tokoki kolanda to azali kaka moto moko vulgaire moto ya nzela to nini. Donc choix ya bamusicien ezalaka na but moko na nsima ya moto soit parce que aza tolard soit parce que ezali camarade na ye soit parce que ezali mpe mwa ndenge ekoma biso lokola culture moko bacongolais tolingaka soki tokutani na musicien to oza na camarade ya musicien moto nyonso alingaka bayemba ye. molobeli na bino Raphaël Ngoma rango tsasa ndenge bomesana kobenga lelo ndenge nalobi nayeli bino masolo kaka ya ndule nalobaki bien tokobanda lisolo oyo na note ya tristesse tika ete molimo na ye epema na boboto ndeko Pululu asili kozongisa molimo epai ya kolo nzambe na nsima ya lobi alalaki mpe na ntongo moto alamuki te moto akati motema vers 3-4 heures du matin. Batata bama bandeko ndenge nalobaki na ebandeli kolala kolamuka ezalaka habitude tomesana te olali olamuki olali non. Ezali ndenge toyaki na mokili toyebi ke Dieu a donné, Dieu a récupéré. Donc atie biso na mokili mais toyebaki te toyali na promesse que toyaki mais tokozonga olobaka tokozonga epai touta mais est-ce que touta epai tozongaka touta na mabele tokozonga na mabele baterme yango lia mosusu obanda olanda yango obanda okocomprendre lisusu te mpo mabele ezozwa siko valeur moko mpenza oyo bato bayebaka te. La terre c'est quoi bandeko babolingo mabele ezali nini mabele yali touta na mabele wana ndenge balobaka ke nzambe asala biso na mabele akamata poussière asala boye nani azalaki wana aloba te amonaki ke nzambe azwaki mabele azwi atie poussière atie moto histoire oyo baraconta est-ce que eza vrai est-ce que eza ya lokuta bon tokokende na baanalyse ya côté biblique te mais réussi ya création yango moko deja ezalaka mwa controverse wana mpona bazali vraiment kati na misala ya nzambe tokoluka toyamba bapasteur baya koexplike biso eloko nini origine mpenza ya moto ata oyo totangi na bascience ezali mais nazali awa mpona kopesa cour te parce que na baconnaissance na ngai nakoki mpe kokende na nzela wana mais lelo nayeli bino likambo mosusu nabi kaka ke nzambe apesaki nzambe azwi c'est-à-dire toyaki mpe tokozonga Pululu tika ete molimo na ye mpema na boboto bandeko Pululu azalaki garçon moko très important na théâtre congolais ajoue na bato ebele bato balingaki ye mingi mpe na mwa mbala bamikolo ya suka wa Pululu akomaki na mwa koinana na baninga parce que akomaki na mwa baexigence mingi selon bamodero so tolandi baninga na ye baken piana bamodero bato basalaka na ye to bata bato mosusu bambali osombo
Voilà, so totali bato bazo sala na ye, Bapakalo, oui, tous ces gens au bazaki autour na ye, Basundiata. Donc voilà. Donc ça il s'appelle à l'obi que ezali produit à sali, c'est-à-dire Kyodo azalaki déjà ko jouer lokola ba jeu lokola pululu qui joue toujours l'handicapé. Mais na betela bino mwa lisolo muke. Ngai ata ndenge bato bazwaka ki handicapé, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais curieusement, pululu azali ko sepelisa ngai. Pourquoi? Parce que Azem Mutumoko a neka na lobaki na ba musicien balataka nzoto ya likambo. C'est-à-dire soki musicien linga yemba mwasi a lobi penza ke mwasi wana azaki kitoko boye. Aza gulo ko la pomme. Musicien ko kumisa mwasi lokwa gulo ko pomme. Mais mwasi ya bato azo kumisa gulo ko pomme. O kamata ki pomme ngo lia ki ngo poye bake aza gulo ko pomme. Voilà, c'est l'image que le musicien donne. Et ça appelle quoi à théâtre? Moto à théâtre ceux qui azo ko incarner rôle na ye bien. Okomona vraiment ami kotisi na kati na komi kotisaka na kati wana bandeko ba bolingo epesaka ke bato nyonso baza kosepela na maloba ya moto na yango bandeko ba bolingo nde tolobi pululu azali kojouer handicapé moi kizengi pe donc en général ata tolobi kizengi ata tolobi handicapé ezali kaka handicapé pululu jouer l'handicapé ntango aza kojouer rôle ya handicapé. Mais au commun, on a pensé que au canisi pena que pululu on soko moni au mona ka pena que atenga makaka bongo to aloba kaka bongo to atanga kasoi. Mais est-ce que qu'on jouer handicapé eza forcément bien eza bien to ezali bien té. L'handicap existe, on ne peut pas le nier. Moi d'ailleurs dans ma famille il y a des handicapés, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je salue mon grand frère, mon aîné c'est un handicapé. Je crois que la Kinshasa est bien très bien. Serif Modoudé, le vieux Labiso, donc grand frère, Mona Liboso, Alibotarangai. En tout cas, il y a Edmond, vieux Serif Modoudé, na bandal, baïb d'ailleurs, Tangi Modoudé, boibi équipe à football, les Arana Combo à Modoudé. Baïbi directeur école primaire, le premier handicapé, Azalaka directeur école primaire, na Bandalung, na Kousbaki, cette école gardienne plutôt. Alors, c'est Serif Modoudé, Edmond Tsassa, mon grand frère. D'ailleurs, comme on a dit, Raphaël Ngoma Tsassa. Donc, il y a pas d'être comme Tsassa. Yazali, Edmond Tsassa Ngoma. Voilà, nous sommes de la famille Ngoma, bien sûr. Nous avons deux bandales. Donc, biso deux bandales. Tirelo palais, na bandal ezali. Bande Goba Bolingo. Na yaki kobeta di solo famille, na ye koloba di solo, ya pululu akufeli biso. Na ngonga oyo, ebembe evandi bongo na morgue, na bokole. Na kati ya mboka Kinshasa. Pona kombo ya famille mobimba ya avis du public, en tout cas topesi ba condoléances na famille wana. Surtout que nayebi que mon frère Didier Masuki mobile mande fa pembe azalaki pe azali moto oyo alingaka théâtre pe asalisa bate. Donc azal peut-être un des producteurs ya théâtre. Na bandi toyebi bien oyo toza koyoka toyebi yango très bien. Bandeko ba bolingo tolobi to soutenir mwasi ya Mowei totika ba polémique makambo nyonso tu ezalaki tokovanda tango masolo ya liwa eleki tango tokundi moto nde na tango wana toya kokamata koloba. Voilà, on va pas s'éterniser na note ya tristesse bandeko ba bolingo. Fali Ipupa ayembeli biso ça ne bouge pas na zongeli lelo na bandi na Fali Ipupa pambate ça ne bouge pas. Ezali kaka eloko ezolakisa kaka bolingo kaka bolingo kaka bolingo. Bande ko ba bolingo, pas trop de commentaires na baksaki kaka wana pona relaxa bino ki na sina lobela ki on la fois passé. Mais on va parler encore de quoi? C'est Inosbi. Inosbi, l'étoile montante. Quand on a bien l'étoile montante, moi nazako matazako kenda nabi nabino yemorabi nakei sadi azako mata. Oboyi sala mokili na yo Inosbi po na mikolo yo azana ba note na ye. Awa na poto tuzana ba kombo soko tangi yango l'enfant terrible ba Naza ba que Black ba Daju na Maître Gims soko tangi ba kombo na yo moko yoki ke ba Hero soko tangi ba kombo na yo moko ebike na poto bango baza ko sakana te misala za ko kende. Ba gaz mawe tepe bazai koya masolo za ko kenda très bien. Bande ko ba bolingo mais eloko nini
Inospi ayembela kibiso mbala sima oyo esali succès. Au télémino na coin au sali pe l'autre na petekaka bongo bapesa yo nini bafuta yo. Donc eni koloba nini nga na kobanda ko yebisa bino toujours compréhension na ngai. Compréhension na ngai ezali te yo au télémaki na coin au sali l'autre côté mais comme na lera ko mbongo zoluka mbongo bande ko ba bolingo pona ko gagner mbongo ezalaka te fo sala mosala. Pona ko gagner mbongo ezalaka te fo sala mosala. Yo au sali l'autre côté olingi bafuta yo. Donc le travail mérite le salaire et le salaire, pour avoir un salaire, il faut travailler. Il y a le cap soto lungba tongo, ok, musala, ozongi, lembi, de 7h à 16h, ozena musala, tout ça. Balermo to kama ozana katia bato, balermo ko na katia avion, kaka bongo misala ezali misala. Na ba temps libre na biso ndio moninga na vandia wana mode yankuku, pona ko solana bino parce que vraiment tolinga bino mingi yomoni motoko vanda yo moko na ndako zo vanda ti otali boke no fona sola pena bato bato ko sola na bango batamukile ali biso to na chance wana tozui caméra liboso na biso pe to bandi ko sola na bino bato na ko pesa mbote na bande ko mususu na Canada. Il y a un monsieur que j'aime bien, il est mon homonyme, il s'appelle Raf Ngindu et pas vous allez kuna na Canada. En tout cas bambote no yango wana Willy Musheni Kodamboka, Barbiko de Kenakara na Ouest, Koto na Nord et Yagate, mais Ezalinde Lotomo. Mais Nami qui peut Babi Ouest, Koto peut Ouest Ezalagati. Mais Ngaswa Vana na Nord-Ouest. Voilà. Kodamboka Ezali Masolo, Joyeux Noël Nabino Banso, Bae Bazaliko Sala, Misala Nakatia Media, Bozaliko Sala Sabata Media, Ezali vraiment Essengomingi, s'il faut que Toloba Yango. Bandeko babolingo musique ezali nini balobi yo osali ne lokote ovandi no na coin olingi bapesa yo. Le salaire ça se mérite. Pour avoir un salaire il faut travailler. Voilà message innocent à Pesibino. Entre temps tozo mona chorégraphie na ye et pesi kitoko. On va encore parler de mots pas au mot konti. Même si on a des ordres, parce qu'il ne faut pas toujours commencer par le vieux ou bien par le grand. Viens à Bino à Bogar. Bino Moboye, bien viens à Bino à Bogar. Comme le dit souvent mon frère Papi Moussongo, prix Nobel. Viens à Bino à Bogar. Eh bien, viens à Bino à Bogar, il te salue, je te dis bonjour, Papi Moussongo, prix Nobel. Yepe azali mosali monene na kati na mboka Manchester, azepe na misala na Kinshasa, na bandi batebele so bazali na sango ya mawa, ba kontaktaka kaka Papi Moussongo, prix Nobel. Toko yambaka ye na émission pour ko expliquer bino bien masolo nini Papi Moussongo asalaka. Papi Moussongo azali moto oyo akosalisa biso soki natangi mpona na kokunda bibembe kozwa esika na cimetière ba cercueil pe makambo ebele. Mais soki natangi ye pe na kotanga bandeko oyo bazalaka na ye lere nyonso ipo makela ba joyeux Noël na bino yango wana. Nalobi Mulongo Guy Bouchard joyeux Noël na pesi mbote na baye banso. Blaise Mawanda, mwana Belgique. Mon frère Blaise Mawanda, la maman Liliane, Bambote Nabino, Yango, wana papa joyeux Noël, Nabino Banso, Bana Manchester, Vivien Bonjeka, sans oublier Vicky Bonjeka, Napesi ba joyeux Noël, Nabino Banso, Bande Koba Bolingo Tokoko, ba toujours na ba joyeux Noël, Tobo Sanate, Cyril Modogo, Yende Siko, na place to Imbaka Eric Mandale, Koma, Cyril Modogo. Biso à Manchester, toi pena, ndenge na biso. Est-ce que la biso qui n'a rusaka na muke de temps en temps sur 8 ans. Bon, na kei musika kasi na bosani te que ngai pe na uti kozwa matanga to uti ko perdre bateau ebele na famille, beau frère akei, beau frère bakei et puis il y a eu aussi Papa Bokilo, toloba docteur Mbete akufa qui en tout cas mes condoléances na ba famille nyonso mobali ya Jackie a uti kokufa. Donc, vraiment, mes condoléances à ma famille, parce que, bon, quand je dis mes condoléances, les gens m'ont présenté aussi leurs condoléances. Mais pour Nabiso, on va encore dans la musique, Natine Libango, condoléances, en tout cas à travers cette émission. Didier Masuki Mobali Yamande Fapembe, Nalibota Mobimba Tolobi, joyeux Noël.
bandeko ba bolingo tango tolobaki musicien ayembaka eloko nini. Musicien soki ayembi nzembo azali kopesa toujours image moko, mais censure mpe ezalaka toujours nsima na bato. Journaliste tango alobaka mpe makambo, mais tango ozoloba makambo yeba ke ozali devant écran, devant bato baza kotala yo, bato baza koyoka yo. Tango bato bakoyoka yo oyebi ke maloba oyo kobimisa oyo tobimisaka yali ke fo po oyeba maloba nini okobimisa. Eza na bato mosusu soki asimbi mikro eza kaka po atia makelele to aloba makambo ezanga ntina. Des analyses pour critiquer, des analyses pour na koya na ba polémique entre ba musiciens. Koffi Olomide passé à boya na polémique. En passant, je parlais de Koffi Olomide, ba tuna qui est question. Motora ni batona ki Koffi par rapport ya ba polémique abi ke ya lingine sous polémique. D'ailleurs, Azoub Sala Nzembo et Bimalelo le 25 décembre na Nzembo basali Nzembo na Karine Mokonzi. Je crois que d'ici la fin de la soirée, tokoyeba likambo ya Nzembo wana soki et saliboni et bimi boni et komi wapi déjà. Donc lelo clip wana bazo lancer clip na bango eko yokana lelo. Tout le monde a qui exclusivité ba télévision ba extrait na ba internet déjà. Donc bozali déjà na ba idée moko na bo petenyo so moto so yebi ke vraiment moi eloko wana totala Karine Mokonzi mariage ya Karine Mokonzi na Koffi Olomide ekopesa biso nini mbadeko ba bolingo toko sala émission pour la koloba likambo wana parce que vraiment Karine Mokonzi oyo azalaka tolobaka moyini ya Koffi Olomide, mais le grand mopao tata boboto eloba nango Fidèle Kinata moto azala motema boboto koleka Koffi Olomide azate so tuni Moustapha Toulanda ako confirmer yo. D'ailleurs en passant je dis joyeux Noël à toi Fidèle Kinata et Moustapha Toulanda Gondo. Ça ce sont mes jeunes frères oyo vraiment to bunda na bango bitumba na douane na katia aéroport Anjili soko tuni jo akoyebisa yo, soko tuni baninga ba matondo bazana Kinshasa bakoyebisa yo. Bandeko ba bolingo joyeux Noël na bino banso bato ya Kinshasa. Ngai moko na kobosana te Alda Ngoma, Patricia Ngoma, Rafi Ngoma na pesi mbote na Anji Ngoma bango banso bana ya papa Ngoma oyo azekoloba liboso na bino. Bandeko ba bolingo soki tolobi totala masolo ya Koffi Olomide toujours ne tolobaki ezali likambo ya Nzembo abimisi na Karine Mokonzi. Nzembo abimisi na Karine Mokonzi alobi nini bayembi nini tokotalela bino yango pe tokoya koyebisa bino bayembi nini. Pona lelo tokoluka toyeba Nzembo wana ekobima totala soki ekosani parce que Karine Mokonzi normalement aza chanteuse te. Toyebaka ye chroniqueuse. Toyebaka ye chroniqueuse après bon attaché de presse lelo yo chanteuse. Est-ce que ezali kaka à partir de liwa ya Arafat nde Karine Mokonzi a mis comme ici chanteuse to eza bula zaka nango kala wana pe en tout cas bato bazaka pembeni Didier Masuki musana oyo yango wana bato bazalaka pembeni esika ye azali en tout cas tuna bayebisa biso nano soki est-ce que Karine Mokonzi azalaka chanteuse ou bien akomi chanteuse. Mais soko tolandi maloba ne tolobaka na mangala nakolandaka maloba ya Koffi Olomide. Koffi Olomide alobi te nani Karine Mokonzi azali chanteuse te atunaki ye soki alingi kokoma chanteuse pe alobaki est-ce qu'on ndimi bagangela yo. Karine Mokonzi alobi c'est-à-dire Karine Mokonzi avait accepté que bagangela ye parce que na chant ezalaka na ba problème moko na chant ezalaka vraiment soki ozo kosala mosala na bato so oyembi bien te moi notre libanda en tout cas ba patron bagangelaka bato. D'ailleurs les patrons congolais ce sont des méchants, pas seulement la musique mais surtout la politique. Ba patron congolais na bino bazalaka ba méchants. Ba patron congolais na répété yango soki moto atie tembe tokotanga bakombo, mais pour le respect ya ba vieux na biso ata bao bazalaka na tango ya Mobutu bayebi te vraiment ba patron mosala bango ko beta ba secrétaire ko beta ba misala osala et nalobi banana au sommet mosala bango ko beta ba secrétaire na bango ko beta bato basalaka na bango
bobenga ba ministre ata ya kala ya tanga Mobutu bobenga bango botuna bango baoyebisa bino. Donc na quand même moi en 1900 donc on a le malabino ezali que les patrons sont des méchants. Je ne parle pas seulement des musiciens nabi ba patrons congolais. Les patrons congolais, c'est-à-dire oyo bazali na kati ya business, oyo bazali na politique, bango nyonso na bi na yo balingi makambo kobeta makofi trop. Botu nanga source ya masolo na koyebisa bino bango moko bazali bayebi pe bako lobela bino. Tozali kotanga ka Karine Mokonzi, tolobi Karine Mokonzi aza kobimisa nzembo na Koffi Olomide, mais impact nini eloko wana ekosala? Impact nini ekosala toyebi te. Bandeko ba bolingo tokolanda prochainement pona koyeba eloko nini yango ekosala biso nini wana. Na yango ye asi andimaki ke akokoma na ye musicien. Donc alobi plutôt musicienne donc andimi. Tala sikoyo boyoka na moi fond sonore to bino nzembo oyo esali ke Karine Mokonzi oyo na pona biso ezali ke yango nde mutu akonga aza koyema malobani asali kaka reprise lokola moi moke ya nzembo ya DJ Arafat. DJ Arafat na badi mutu no so yebi DJ Arafat eza DJ oyo autaki kokufa kalate moi mikolo milikiawa donc DJ Arafat a tsongisaki molimo epai ya Nzambe sikoyo Karine Mokonzi akamati mwa nzembo wana abeti yango mais esali pena impact makasi parce que déjà elandaki ndeko ba 1 million pona ba vu nango mais bakasaki parce que après bayeki ko kanga yango ba blokaki yango. On ne sait pas ce qui makambo ezalaki ndenge nini. Toko s'interniser na makambo ya Mokonzi te, mais eloko eza ko intéresser nga mingi ezali oyo nini bakoloba. Ye sikoyo akumisaki nde Arafat. Voilà. Natangaki dernièrement kombo ya Nathalie Bumba. Nathalie Bumba yali bongo mwana mwasi oyo ba immortaliser na nzembo ya $1. Vraiment, soki to bandeli kombo ya Nathalie Bumba ezali kaka parce que $1 ezali nzembo oyo lelo yo ezako cartonné. Tout tourne autour de Koffi Olomide. Quand Koffi Olomide a une idée dans sa tête, vraiment à sakanakate. Koffi Olomide azali idole oyo soki azena concept na ye ezalaka toujours na ba enseignement d'idée oyo esepelisaka bato mingi. Bandeko ba bolingo soki oyoki nzembo wana ba parole nango nde yango mutu ezali vraiment kopesa biso na esengo na elengi ya koyoka na eyembeli charme ya Koffi Olomide toujours na yaka na kombo ya Fidèle Kinata parce que Fidèle Kinata l'ami personnel ya Koffi Olomide mon petit frère ye na lobi na bino à Katanzolo ko habite Koffi Olomide, c'est son idole. Koffi Olomide, c'est son grand frère. Koffi Olomide, c'est son ami. Fidèle Kinata, toujours à côté de Mustapha Toulanda. Wana va petit dans la France. Tant qu'on fait sambote na joyeux Noël na Mouikasson, Pele Mongo, Jean-Jacques Rodal na petit frère Nangaï, Eradi Barouane. Voilà. Vous avez un fond sonore wana beauté na yo ekomi ko inspiré na baba na ba geste ya sika. Siko vraiment so zo ka nzembo na lo batu bali ngasko ba mona Nathalie Bumba. Ah! Na matanga bodong so bozala mawa bo tchaka nzembo wana. Donc Nathalie Bumba utaleka ne kaka. Donc je crois que bozo comprendre makambo ndenge zali. Et en autre kamati émission na biso to pesi en combo concept NB. Auto zo sala ezali toujours kaka ba essai. Mais studio ezali ko bongisama pour que to koka ko sala ba émission avec nini potoza na studio ya radio pour to koka ko sala ba émission na ndenge penza elongo bani. Voilà. Les babas sont inspirés na beauté ya
Nathalie Bumba. Ngai penga moko na s'inspirer na beauté ya Nathalie Bumba na elinga nzembo wana pour que na pesa émission na ngai donc concept NB. Tant que na lobaka NB ezali kaka toujours NB parce que bon loko na vanda en Angleterre na Manchester moi ba anglais et kota biso donc to mesana mingi be ezalaka bio N etikala be N. Ba tata maba bandeko. Eloko nini ba musicien ba yembaka alobi pona tikala scène yo NB. Nabenga yo nani Angelo na olde ce que moi si ba bengi déjà Angelo mami wata donc biloko wana ezalaka or ba mami wata to banga ngo mais siko ba pesi moi si kombo ya Angelo eza danger kutia po atwa ko fiolomide pona nzembo kitoka osaleli biso merci beaucoup bandeko ba bolingo lelo toyaki juste ko compléter émission tolobaki ke ezalaki pona kopesa joyeux Noël na baike mboka bana mboka bana Manchester pe bana ya monde entier natangelaki bino bakombo mususu mais tokokende bongo na baninga ya Manchester tobosanaka te toujours notre ami notre frère Lopez Sambi mais mon ami personnel bokantina obosana les Simbo Monta ya lobana biso babi c'est pas l'argent qui nous manque mais c'est plutôt les occasions. Ce sont les occasions qui nous manquent. So tuni Cyril Modo le camara wa pe confirmation. Mama Lisa Ponga nengozo yamba biso somo suka na masolo. Didie masuki soko ya na biso deux fois te Mama Lisa ko lambelo tabaki toko na ndenge penza ya mboka. Moto aliaka taba bacha citron balekisila ngo mwa tomate likolo. Mais boyebi kaka Simba Musei a confirmé nguba moko la kuna mais somo Zuzi Musei wana le cœur bandeko babolingo na pesi mbote na baninga nyonso ya Manchester pona kolakisa Suzuki Ludovic Fernand Ludovic notre ami monsieur Leblanc na benga tabongo hein bon makambo mususu ezali awa na Manchester makambo balobi ke bana ba camarade ozaka na bango. Je salue en passant mon petit frère Sami Mbenza S Mbenza soki napesi Sami Mbenza napesi pe Fergie Mbenza Saïda Shekina bana na biso bambote na bino yango wana joyeux Noël bandeko ba bolingo masolo na kati ya mboka ezali ebele tovandaka na mboka lobi lobi okakuna o bakangi ndoki lobi lobi baka tokoya kobetela bino masolo ya bandoki makambo okanga bandoki eleki toro nzambe fa kipe makana bango nzambe fa tala makambo na bango donc bandoki olie sikoyo biso tokangaka bandoki to bapaster bakangelaka biso bandoki na bino nzambe nde fois qui peut makambo na bango. Ça c'est Raphaël Ngoma qui parle. Et papa na Aldana Patricia, papa na Angie, papa na Ngoma. Donc voilà. Bandeko ba bolingo lelo ezali bongo mokolo ya Noël mbotama ya mwana nzambe pona ba chrétien ba ebandimaka. Po toyeba ke banzambe bana bango ebele banzambe bana bango ebele po ani to ba banzambe ba ebele. Po biso tango totangaka Bible to ba musu ba otanga mukanda na bango ba juda ba musu ba otanga Coran ba ninga musu pe ba otanga Bible na mukanda na bango ya ba juif ba musu kuna pe ba otanga ba Buddha. Donc tango yo lobi Jésus musu lobi Mahomet tango yo lobi Jésus musu lobi nini donc bongo yo religion na yo nini moto na mutazana na religion na ye ningo ba ke moto na mutana nzambe na ye bandeko ba bolingo na ko betela bino masolo moni na katia Internet, tous à la réseaux sociaux, tous sur la ranabat. Pasteur na kati église, na bandi bosi boyoka ki lisolo wana, to botanga ki yango batinde la abso na ba WhatsApp. Pasteur na kati église alobi na ba papa nyonso na yebi que ba mama ba nyokola mibali na bandako. Surtout kuto awa na poto. Balabio ba papa ba nyokolaka ba mama. Mais rêve c'est pendant la carte église jour wana, rêve sa munene.
pasteur ateya te alobi bon bato nyonso oyo ayebi ke mwasi na nyokolaka ye baleka liboso awa. Curieusement jour yango bapere tout baleka bonga azalaka te l'église yango nazalaka te jour yango mawa tro so mpe nazali balinga mona makambo na bango bapapa tout baleki batalaka bopere moko kuna ndoluvualu atikali me papa ndoluvualu yo ndeni oleki te abi ye mutu alobi nanga naleka te donc momi na ye sikoyo abi ne aleka te momi ne komi nayaki mama marte papa ndoluvualu komi ne momi ne marte mama marte abi koleka te paster abi bomoni ye nayebisa bino ke bato nyonso tu mibali nyonso bapapa nyonso balia na mboka oyo na mokili oyo donc nde tovandaka na mokili bamama mosala bango komonelaka bapapa. Tala exemple monene ya papa ndoluvualu na mama marte bapapa nyonso baleki mpona kondima ke bazalaka lere moko sous domination ya basi na bango mais kaka papa ndoluvualu atikali batuna ye mpona nini abi te ye mama marte mutu abi na naleka te komonela nyonso yango wana bandeko babolingo bandeko babolingo Raphaël Ngoma na ye koyebetela bino basolo donc ezali kaka ndenge ezali. Grevi Futila Liyebo akenda wapi aza kaka na Angola Werason benga Grevi Futila Liyebo loba vie aza koluka yo mais azoyokana te donc toyebi te so nene. Je vais saluer aussi ba journaliste na sepelaka na ba journaliste mingi avant na beta lisolo ya suka. Papi Mboma suka na masolo ye na sepelaka lelo na ye ya kotonga wana totonga nano bato basala na bango mpango mais en tout cas ya Papi Mboma nde esimba akopesa journaliste omona apesa pena musicien kana nete to moto nyonso ya yambaka akosala nete apesi omwa kanda pour kokoka koloba mais vraiment elekaka kaka na ndenge abie totonga na mwa moke aréussissa plutôt même kotonga na Koffi Olomide lobi nanga nao na litoi Koffi pa lobi na litoi or nga so lobi nanga loba na litoi na koboya bon surtout bana 1900 ya masolo émission ezalaka to préparer mpona tokomisa yango elenge ezalaka fo mpe orespecte mwani nana kucha po atu ya Koffi Olomide parce que oyebisaki biso banzembo oyo yo olingaka Koffi alobi nzembo azosepela nango eza pi 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 epe alingaka baloba nzembo yango kaka pi titre nango nini pi 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 eza te oloba pi 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 non wana Koffi asepela te alobaka pi pi pi. Voilà, donc vraiment séparer les pi avec un petit temps mort. Ça, avec ça, Koffi Olomide, il est content. Alobi Pelisusu Nzembo, il y a Singila. La femme de quelqu'un, et Nzembo et ses peliciers. Azalaki na mami nitanga okaki ba suspendre ngo bon na ebité soko mama pe suka neni babilo kango tabo suspendre biso kutukoto to mona na sonka na YouTube donc eloba lango ye motoni na somba ki CD abuki CD na yokuto pe bato tokoma na soko somba mingi électroniquement to kamataka eza na portable eza na plutôt na ekoza pe na nini na laptop na ordinateur bato ba yoka na bango donc sikoyo tango bopekisi ese bima peut-être les gens ont un impact au Congo, ils ont diminué, mais koto donc ezakaka. Robino Mundi boatiko bimsela biso nzembo ya sika générique. Robino Mudebu. Coup de chapeau na kosala commentaire mingi te parce que yo pe okotaki moi parquet moi ko kangema moke ezalaki mpona likambo yango mais en tout cas ekozala esengo mingi nayoki ke Robino Mundi boakoya nak fali Ipupa na Zénith, na prochaine Zénith. J'espère que vraiment controverse les dissoutes entre bas combattants na bas musiciens. À propos, il y a Masolo, il y a Ndoule. Parce que déjà Koffi passe un programme à Robeta année prochaine dans une salle où date à Pessina noté. Tu es bi salle mais tu es bi adresse c'était. Tu es bi nano date plutôt. Voilà. Donc Robin Omundi bon côté de Nenigas, ma oui te kuta qui habite déjà na banaza na Zénith. Donc, bandeko ba bolingo ezali culture na biso ndenge tozali ko propulser culture na biso, musique na biso e banda ki kozonga sima to pesa ki ba ivoirien place.
ba Davido ndule nini babetaka pour que bakoka ko gagner bazala likolo na biso. Mais la seule différence ezali nde biso pe ba autorité na biso biso senga ba s'occuper moi moke na ba musicien. Ceux qui bolingo discipliner ba musicien, il faut peut-être bo kamata bo tia bango à l'aise, c'est-à-dire bato wana ba nigérien na bamboka na bango basalela bango ba studio baza peut-être na ba frère moko raisonnable basalaka ba usine na ba disque eza kuna et puis culture ya kosomba ezali na bango parce que économie ezotambola malamu to mwa malamu na bamboka wana na ba Kenya basombaka CD basombaka électroniquement basombaka donc mais oya biso culture ya kosomba ebunga parce que d'abord congolais yo ozo vivre na $1 $2 na PNB to baka moyenne ya jour ya jour ina mbongo ozali na $2 bon siko na $2 disque ezali $10 $20 okosomba yango ndenge nini bandeko babolingo bakonzi ya mboka mikolo oyo otala pe na makambo ya bamusicien. Je crois qu'il y a moyen de mettre les musiciens à l'aise après avoir kotala makambo social bien bobongisi pe makambo tali banini kaka baplan tozoka baplan minene basaut de moto eza kosalama bamakambo mais bolobi nini na bamusicien bazali na droit na bango botikela bango mwa liberté bopesa bango espace oyo bakoki ko évoluer na yango yango toza kosenga vraiment sponsoring soki vraiment LBB a plaidé kananga très bien. Je crois que tokozalana espace moko ya monene parce que toza na équipe ya makasi awa oyo toko développer toujours na kati ya vie du public nga lokola nazaka na ngai indépendant nakendaka bipai na bipai donc toko bongisa masolo ebele studio ezali ready mais eza kosenga matériel toboya kobima bamandian toboya koya bisenga mais oyo azali na posa ya sponsoring en tout cas nous avons une équipe très forte na ba professionnel biso ntango tosalaki cours ya journalisme awa ezali te mpo baengage biso na ba BBC mais bino mo boyebi na bamboka oyo atolobi anglais bien me batalaka accent na bango ya awa bakotia yo na réalisation mais bakotia yo liboso te. Je crois que likambo ezali kosouffrir pe na France nde nsima nango sikoyo na France ekomaki bao babotama na France bakoli na France lokola bazali na lopoto ya malamu lokola bazali na poto ya accent ya malamu balobaka kutu bango moko na France oyo otali bien eza na bato ya nord kuna ezalaka difficile omona bango neti baosala na capitale na baparis na bandi bato ya nord boyebi na Paris baaccent na bango ezalaka eza français ya malamu mais il y avait un accent là neti bacanadien par exemple un accent un peu drôle quoi donc eza un peu bizarre quoi. C'est pas l'accent que le français croit que c'est l'accent du vrai français voilà bandeko babolingo yango tolobi ezali likambo ya gouvernement etala pe makambo etali musique soki bacombattant bayokani bien soki penza bacombattant bapesi bafungoli motema et que bato babanda kobeta ndule na parmi les combattants bato baza pe na posa mais bon makambo ezoleka na mboka ezopesa pasi mais nayebi te toboma culture mpo na nini bon nabandi nalobi mingi eza lokwa nayekolamusa conflit wana alors que bango moko balobi te esi esili une grande partie ya bacombattant bazongi mboka bake kosala na bango kuna misala na Tshisekedi malgré PNB moyenne ya moto na Kinshasa eza kaka $2 siko $2 mutu akosala nini mutu akosomba CD nde nini bobongisa social bobongisa bakambo ebele éducation kobanda na éducation makambo ya économie makambo etali ndenge ya kovivre ya bato bamisala bocreye misala ntango tobocreye misala mboka etondi na baeglise lisolo ya suka mpona kosukisa bandeko mpo tozali koshute mpo tokenda kokoma na suka ya émission bandeko babolingo na kati église biso so tokende na baeglise tolobaka tata nzambe pasi eza mingi na Congo pasi eleki mingi na Congo kaka nde nayebisa bino ya masolo bosi bomona yango na WhatsApp to botangaki yango batinda ya bino na baportable balobi tango biso tozosambela moto na Kinshasa na kati église aloba tata nzambe salisanga na kene poto tata nzambe salisanga na kene poto bandeko molabo to mondi bukuna na kati ya India to esika azali abi
Seigneur, ye kutu bango Seigneur te. Ya beta Bouddha na ye. Abengi Bouddha bi asala tukana koma tana Congo. Même sona na larte na kuzalaka na Congo. Makolo lange koma na Congo. Abongisa mbongo na ye lokola bino bolinga corruption kuna na Congo. Tanga okoma na aéroport a corrompre pe aleki ba visa malonga ta aleki na ye. L'essentiel kaka komi na Congo. Mais pendant ce temps, yo Congolais ozoko luka oya poto. Est-ce que na moto yo mundibo mupaya awela kendani na Congo na oyo azoluka ya poto talaka mundibo banda akomaki 6 mois après en India akoma na shop mais biso to ya poto ezate 6 mois après moto akoma na shop tombola musapiso yo zwa shop na 6 mois amoke zalo yaki na mbongo na moyibi oyibaki ya baleta kuna mais ata batongo baya na leta bambongo leta bazalaka so baye na bambongo ngo ya kobata mabatama bakota kana bambiance banzele banini bafofa makambo kaka ndenge wana le paf eloko ete Hassan Tovo joyeux Noël sweli teko joyeux Noël bana nyonso ya libota na pesi bino joyeux Noël Samuel de Lille na Katia Belgique joyeux Noël bandeko babolingo tika ete losambo na biso ezala na sens que nzambe apesa biso makasi tozala na makasi ya koluka bambula ezali kosila mbula ezali kosila me na mbula ndenge tokobanda tosala ke makambo na biso ekende liboso po tozala pe na misala na biso ya bien bandeko babolingo lelo tozali bongo le 25 décembre 2019 Limba Bumba émission nanga toujours nazo dédié na famille na bino tobosani te bato banso bazali ndinga na bino kuna na kati ya France Didier Masuki mobile ma deux fois pembe talelanga likambo oyo biso nde tolobaki en tout cas nayebi ke masolo ya Pululu ezali kopesa pasi mais na février tokozala na France aux alentours ya ba Saint-Valentin tokosala émission ya kitoko pona koloba qui était Pululu moi et Didier Masuki. C'est une émission que j'ai préparée et j'ai proposée. En tout cas, Didier Masuki, on se retrouve à Paris pour une émission biso de to solola li solo ya Pululu. Et puis bandeko babolingo pona kosukisa botika makambo ya kotala a moto akufi boye a poison a boye ba analyse basalaka tikela docteur asala analyse ndenge bakwa babite mama Olive apesaki ndingisa te basala autopsie mais c'est bien bozela nini ya autopsie moto akufi na tension moto akufi na souci peut-être to vivara tozana ba problème ce que vous avez un problème bandiko baboni conseil vraiment il fallait na sukisaka na conseil na mokili oso vous avez un problème malamu oya koloba problème na yo esika bato bazali c'est-à-dire parler avec les amis ça fait du bien parler avec les amis ça fait du bien koloba makambo zai nango na baninga ezalaka malamu mingi pamba te bato mingi bazali na problème ya basusi niti situ biso tovandaka na poto awa bamosusu bazali avandaka ye moko kutu bato bavandaka bango bato kuta babibembe ebele biso na Manchester awa so tolobi tokenda nsima 2010 2011 ti lelo to à partir de 2010 ti lelo oyo on comptera au moins 4-5 baya mpena tokuti mpena mwana ma ya kenda to ndeko mwasi akenda kaka boye donc moto alali alamuki te soki bosengi autopsie bakoloba kaka arrêt cardiaque tout ça lisolo pene eyebanaka bien te moto akufi na nini mais vraiment le cas de Pululu nous a tous émus et vraiment mawana biso ezali partagé na mokili mobimba esika bolandaka théâtre congolais na kombo na ngai pe avis du public na direction à Manchester topesi vraiment famille ya Chico Pululu mbote pe ba condoléances na tika ete molimo na ye pe mana kimia bongo baninga nyonso baye bazalaki pembeni ya Pululu bosala tu boyebisa biso makambo ya malamu mais ngai natikala na souvenir moko na lisolo na olanda
ba théâtre tant tolandaka ba répétition na bango pululu avant asala nini abanda nini moi de primus mais mikolo akomaki na tembo modelo arevelaki biso yango mikolo akoma na tembo donc bino bobaye tembo na liwa ya pululu boyebake bosopela pe moi tembo na cimetière ezali mpona koseka te bandeko babolingo mawa liwa epesi pasi tika ete molimo ya pululu epema na bosembo. C'était Concept NB dédicacé na Willy Moucheni véritable code Mboka balobi code eya pe na babi code eya ekendaka pe na nord-ouest Manchester Baleli na opesa mbote na Juna Mumbafu. Le message à Juna Mumbafu a dit que bana Manchester baza kozela yo toujours, donc tu seras le bienvenu un autre jour, peut-être l'année prochaine tokozwa sous Juna Mumbafu awa. Au revoir et à tantôt. On se retrouve à la prochaine fois. Raphaël Ngomatsatsa Nakatia Concept NB